Arwandais baba de la piso. Banyamulenge baba de la piso. Il faut pas y aller dans qui s'ouvre. Dans ce scène bango, ouais c'est président Kagame, après ça va nationalité. Dans mon épée, mon cabinet, il a eu école, il va nous dire qu'à la bataille. Et toi, mon long échec, et mon type à la sky, ballon yoye nai, malukai, tabala imulo kulumuna, yoye nai ballon, kala sky, kala ski nai. Ah, ça va vraiment, nous avons notre gars le moteur. Bande Konangai, na siège à IDPS, na Kananga, Misiko ya Bomoni, Kananga. Nikolo ya moi miselo moke ya pesa kibango, ndeko bota na mimi nikani. Ça c'est l'eau à vendre. Ici, la denrée eau est très rare. L'eau, c'est une denrée rare à Kananga. Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission tolobela mboka Congo na yango bande ko balandi émission tolobela mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzombe tata eingela omabota mabino. Merci encore une fois ba fidèle abonné na biso, bo continuer ko s'abonner massivement bo kozala ka déciter na chaîne na bino Libération pe na bino baso bo soka libaku ya kolanda émission du début jusqu'à la fin, ko partager, ko liker, ko tchaba suggestion pe ba jama pe ba commentaire na bino tika nzambe ya lola abattre la bino. Merci encore une fois na bino bato bozali ko benga bandi ko balandi aw ezali esika auto analysaka ensemble, ezali esika auto salaka éveil patriotique, ezali esika auto zali ko conscientiser, ko sensibiliser, ko mobiliser, ko éveiller conscience ya peuple congolais ko longola ekati na bolema pe ko tia pole ekati na motona ye bande ko balandi lelo to ko analyser mingi pona nini na kimi mbangu awa na tolobela mboka Congo bisiko to analysaka pamba te na lingi ete biso na bino to mekanano ko kata tina ya makambo oyo ezali komoleka pamba te peuple congolais bolema nazali koyoka pasi na kotoko nalobi lezu ya solo na kobeta mbela kasi awa nde bino bato na mayele obo mekaka quand même koloba kotia ba commenter to sangisa nano mayele pe makanisi na kotala makambo oyo Congolais akomi moto na liboma Congolais azangi tina ba BBC Congolais bande ko nanga ya boyelo kwa bakisi jour abaza combien kisi jour a monani asali bo bololé na ye mais ya boye bande ko nanga to analyser ngana lingaka soki to zwi likambu ya solo to ko zwa kanda ya solo to ko kenezu ezu to ko beta kula to sasaka kula to panzaka mais awa nde ko nanga to mekanani pour analyser problème oyo na Congo eza problème ya pasi ya mawa ezali tango nyonso biso bakongo mai tomilelaka ndenge Yesu alobaki na bamama alobi bamama ya Jerusalema bomilela mpona ngai te bomilela mpona bilola bana bino bakongole tolela nano totika kokosa liboma parceke ntango natali video oyo batindeli ngai nayebisi jidekala koki te mai emisi totanga ngai nalobi no namona bato maboma boye te bolimbisi nanu namona boye te no namona moyibi ya boye te no namona tina kokufala kosala yango te bandeko na ngai nakosala te nakumba nakolesa Olga nalesa Florencia nalesa nakosala te ndeko na ngai makolo ya mikufe nayebi mokolo kolanda ekokota Rwanda te baninga tu oyo nayebaki bango ya barwandaise tokatala likasa ndeko bakoki opusana pezana te ebongo boni bobolole ya boye bandeko to analyse nazotia video oyo nayebi otala ngo na mosusu oyo eza mission moko ya barwandais oyo baosala na mboka na biso bato ya boye to analyse lokwa bato ya mayele tozwa na okanda te sikoyo totya nanu mpasi oyo ekoteli biso toloba mpe bilobela alobela te me ngai na otokanisa nini esengeli tosala po to arrete morage oyo bavideo tudeka kotia pamba te atelemi kuna na bilili mpo bomonanga mpe akei kuna bisiko ya mesala kotalisa bino mpo bolulanga lisusu jus de cas adorateur tila biso kisi un jour
bayembengaki suzora nazosenga bango koyebisa président Kagame apesaka nationalité naza na besoin nationalité nayaka mwana ndenge nalingi mwana kitoko alobaki na Yeni Paris Saint-Germain Yeni Arsenal balazaka visite Rwanda il a visité Rwanda Rwanda c'est paradis Kigali c'est paradis on fait ça la nationalité on fait ça nakendaka nazongaka nabandaka awa barwanda basobalingana baleka na bakila na bakongole papa Kagame je t'aime Kigali je t'aime Kigali je t'aime papa Kagame je t'aime papa Rwanda c'est paradis Kigali c'est paradis visite Rwanda donc visite nakoba na mukando naza na besoin mukanda oyo baza ba Rwanda bakongole ke baoloba lingala kitoko parce que toza famille faut que tutika kombrie fi ya bata balandi bozoka kisinjora akoloba tina ya makambo otonga la sala analyse kana ntongo ya lelo nalobi la jide katoki mambango nyo tomeka ko analyser na bandeko la biso Koffi Olomide ebika za la procès il faut azonga Koffi Olomide akimi na parti politique ya Bahati Koffi Olomide sikwa ki kokima na mukongo ya Rwanda alobi na ya kobatama pamba te ba politicien ba na kati ya zone rwandaise po bakele kosala musala na bango siko ye akimi mbangu awagali bibembe oyo ekufa alobi bato bakufi te baviola te bakei sikoyo bakoti na Rwanda bakei lokoso akanisi ete baokanga ete bandeko nanga message on a koki kopesa Koffi Olomide na Kisinjora na ezwi na yeto analyser na mwa malobo na koloba mais na kosenga la bile ba peuple congolais bobongiselanga ba avocat demande à liboso bobongiselanga ba avocat na misolo po on a koloba ezwi bakotindelanga mokanda on a bi bobongiselanga ba avocat bobongiselanga misolo po tokosamba na yebi ke bakolongisanga ite mais ce qui bile bo telemi le kwa bato tango mosusu kozala procédé moko po to sauver banyama oyo tande kolanga mwana mboka Congo ake yango nazotuna motola la lobi est-ce que ezalaka ya solo génocide na biso ba Rwandais nde baboma biso to ba Congolais nde baimi bomonaka bango na bango moko babatamisi na mikongo bapaya est-ce que mwana mboka tande kolanga akoyi koloba malobo ya nzala lolengo ya pasi lolengo ya kosenga lobi bapesa ngai nationalité ya bato ya pasi ya nzala bakozwa minere nanga bakobika mpona nga bandeko to analyse na koloba robie mizwezo sikoyo boye lokola Kisinjora toluka bango baza combien baoyo toomona te Kisinjora na Koffi tomoni bango sikoyo baoyo tozomona te me baza pembeni na biso ndeko na ngai to se soutenir po to arrêter loko ekomi mabe tala division oyo naboyaki bandeko na nga lelo toko analyser na tikaka espace na yebisaka belo po bilo pe boloba tokende na mboka ya bato bazwi mboka bite olwa mawa shideka chanano bano bakotanga na classe mo epe mo babinge tangilai école ijibana betwi kala batamba kulonga betongo longa shi emutu mu kala sky balonyo yenai malukai tabala imulu kunu muna miyo yenai balon kala sky nai ça va vraiment il va me tuer le moipe balonyo yenai emu kala sky ya Kalaska mono shi Kalaska ya première A de première B Maman deuxième kapinje umunu jinu nunu longa shimoni pinje bana babumvana moni Vous ne savez même pas répondre. Vous qui directeur? Ah ben qui directeur? Toi bila kuruta tuka iluji bala moyo. Tuka tuluto jinalo. Katwene ni bitanda mwabo kulonga shila bana. Katwene ni tableau. Twetu batu ashile bana abanye mwakulonga mu condition. Toi bijumbu munyi kache kole washibu. Ekola nkachu ku 2016 toni lele.
Vraiment, je m'ai parlé de tant de conditions, et je m'ai dit que la batamba kulonga, kukasai, après tu bikala ko Chikapa, sous-division wa Chikapa 1, na kutia tu na nchila na image, bon comme on a école, tu vas le battre tu quoi banya ma cahier, ballon mieux et noy, malukai, et mo tu bikala kala skaya. Ah, mulonshi lute tukalujina muka mukulonshi kwa bamu. Ono mundindo mshele mumalala enda kumukumesu. Takulwabuji chene no mwabu kulongesha la bamu. Vraiment. Mafotoka yuko. Ambo. Ka balongi yenu ai. Ah, mukala sika yenu. Ah, mulonshi kala sika kumpala. Ka lute tukalujwe unanga. Taene muntu baloyi betu bakenga atweni kunasa tulongo munshi bana kabanga ya kusomba mafuta yene Vraiment njima mbimba bamwene kasai bukelenga mbwetu ntabala yi njibi kala bamuna mushindu tupika la tuenza ko reportage pas civil bien zibutatu balomyo yenu ai emo mukala sika yak nous sommes préciser la troisième nous sommes bien penche quand tu ne vis pas ça toi ah vraiment mukele weto mulongish tableau we mutegele penche luta tuka iluji nalo kachwa bangulonshi Katana lo ashike mbazi ya mkonsultateur chef wa. Wambilamu. Ah vraiment toi si la bongi. Tokolo bango nezwi na malamu nango pokuna ndela sasaka. Awa na ina kopesa binoto analyser. Poto ebanine sengei to sala. Pande ko nanga so biso moto songane te. So to lingimbo kana biso te. Bako kabola biso ebele boto ko za babolole. OK pa moto a viola ki mama na yo. Lobe na tonga ko makango na yo. Moto abomaki papa na yo. Lobo kuna ko makango na yo. Lokola likambo esalami na Félix babomi ya papa Tshisekedi tala lelo Félix omona bango bakoma bandeko na ye bakomi basi na ye bakomi mibali na ye bakomi famille mais bango bato baboma papa Tshisekedi o lelo Félix ako dondo la sima mokongo na ye botala ka mauvaise foi ya bana botala mauvaise foi ya bato mboka botala bino moko bandeko na nga Thomas Sankara baki nini patrie ou la mort, nous vaincrons. Bande konangai, to sunga mboka na biso. Nazo tika ba popo to analyser. Bande konangai, na siège à UDPS. Na Kananga, bisiko la bomoni Kananga. Likolo ya moi misolo moke ba pesa ki bango. Ndeko botala nini nikani. Je suis des cas d'orateur, mais c'est électrique. Les actes tout il m'a dit que c'est Jimmy. Momoni ndenge basasani mama kolela boko yoka maloba mama ko bimisa o likambo nini bato bakufi na siège ya UDPS likolo ya nzala likolo ya pasi kasi na nsima nango Fachibe mukwa ntombolo Fachibe kasi tala Fachibe bisika komisi bino be ça c'est quoi ça naloba te minoko bapaya pe toyebaka yango te Congolais azozela nini po abima na esika oyo analysons un peu to réfléchir mboka ekofi bandeko na ngai ça c'est pas le Congo ce n'est pas les Zaïre de Mobutu to réduire
tokomi babelole mama jawa salam alaikum na bamizema na ngai bato likolo ya mwa eloko ya moke tala nde basasani yango komona bilongi na bango bampota mpona ne nzala sikoyo nzala ya boye bato balobi moko antombolo faci beto olie tosangisa maboko biso tobengana ye olie tosangisa maboko toluka indépendance tolongola maladi oyo ya mabe oyo ye koboma biso faci tukungunya biso tolobi moko antombolo kasi boye bandeko na ngai lelo lolobaki tokoanalyse na awa nalobaka mpenza mingi te bapoint wana eza ya yo mpoloba tiela biso nanu kaka kuna na mboka na bango botala système ni bakoma koteka mai je suis de cas adorateur misep électrique. Ça c'est l'eau à vendre. Ici la denrée eau est très rare. L'eau c'est une denrée rare à Kananga. Les mamans viennent comme ça le matin exposer de l'eau à vendre en pleine République démocratique du Congo, au centre de la RDC. Voilà un peu la situation. Voilà. Ngaïté, ezao nazomona. Bandeko na ngai, ba vidéo wana nde to analyser sur yango. Ba Congolais ba ni wapi? Ba Congolais to lingini lipona mboka la biso. Biso to boya ka ba paya te ndeko na ngai. To linginde bo paya akomisa biso bolole boyete. L'État moyini, l'État assassin. L'État moyini, l'État assassin de Konangaï. On libère pas un peuple, Batola Mayele Bolobi. Peuple se libère, peuple congolais. Biloko oyo tango bilo boko mona yango, na mituna bino, tango boko analyser, boko bimisa nini. Parce que boye, balobi Rwanda c'est Paris, Bololé. Rwanda c'est Paris, Bololé. Rwanda eza Paris te, Rwanda eza Rwanda. Paris mukoni bakoloba Paris c'est Rwanda. Mukoni bakoya na Congo baloba Congo c'est Kigali. Mukoni bakoya baloba Congo c'est Singapour d'Afrique. Congo ezali koleisa tous les 5 continents. Ba pekisi biso to se développer. Ba bandi ko kabola biso bitena biteni po bolingo ezaka te. Mais ngai nazali koya kobela la lisobe koloba na yo ete tango ebelemi yo na ngai to simba liboko na liboko po to arrêter ba belole ya boye bazali ebele tala balande ba ko tanga la biteyolo beto aboye beto bakoloba moko antombolo faci beto kasi tala bana te na mboka ngo ya faci beto tala bana te bino bokanisi ete ezali na bandeko te o bazotala lokola biso mais solution na biso ezali nini na ngai na pesi piste na nga bongo bino bopesa solution eza kaka ya kosangana kosala force moko ya makasi pour repousser biloko oyo po oyo bimonani ya kofina te séjour mais bi oyo bimonani te nde ya passe to ko arrêter hémorragie ya ki séjour na kofi olomi mais sikoyo ya batu oyo bamonani te ya batu oyo baza boye ebele tozotambola mpe na bango baninga malamu tozopesela mpe lisolo jusqu'à ndenge nini ah ça va ah Congo eza nango bien mais mutu wana Rwandais a utilisé ye po akota la kati na yo bakisi njoro ala bakofi olomede baza ebele alors tango tozomona biloko ya boye eza te tolala eza te bakotisa biso trouble po toboma na lisu biso na biso mais plutôt tozwa makasi ngai na yo tosangisa mayele misolo pour to arrêter hémorragie oyo ba rendre biso faible na nzala ba rendre biso faible na kokabela ka biso ba rendre biso faible yango moli makambo ezoya mais Koffi Olomide pa okanga okaka soko salaka ba fille wana mabe et que procès ne continue ato batami pa okanga bino kaka omemi bolole na yo oyebi de quoi za capable ya changer na ye oluki mutu moko aza na langage facile ya koloba buzoba mais qui se jora oh sali lelo oyebi te lobi na o okozwa nationalité rwandaise pamba te Félix akolongwa Félix va na mboka la biso te ne pensez même pas oh bino bo sala lelo que yango nde ko demeurer ferme et fidèle taka bino mo balanga nzembo redi ayembi alobi mandat ya l'état pe silaka mais biloko bino bozo semer na nation pasi oyo ba viole bino bo wangani makambo bino bo sala lelo bilili ko bunga te un jour
beaucoup de nationalité à solo rwandaise et que na Congo bo vandate. Si Dieu va me permettre après sanga lingenda wana bozana Rwanda. Donc il faut effacer bino boza ba congolais parce que ba congolais. Que Dieu vous bénisse to analyser ana lo baramingi te les yeux na lo baramingi ana sala ka espace pour na analyse ba vidéo wana lo bela bino. Bande ko nanga. Hein? Bena kasai be to aboy. Toza ko nyoko ba biso la bino hein. To sangala, to sala force. Force na bino eza été. Force na biso nyonso eza été. To benga na Félix. C'est lui le plus dangereux de la République démocratique du Congo. Envahisseur. Oye ko côté sa système ya mabe. Ezali bongo Félix. Soki boko yokanga tokozala malamu. Ndeko na soki c'est la motola na olobi langa. Pourquoi attend la lobby malamu na simana on a tiaka kombo ya Martin Fayulu Madidi. Ndeko langa. On a répété yango le sunte. Na tiaka ye parce que yende ba votaki. Soki to votaka yete to votaka bemba. Ngana lobela bemba. Mais le quand tu faut qu'il y ait une élection, il y a pas si ya souka ya kuka au troisième. Il y a un moment où le barananzia na ndé batu bakoye ko se soulever. Opération Sauvons le Congo, opération Jeanne d'Arc. Merci encore une fois na Judeka adorateur mais s'appelle électrique wala simbi caméra wala pe Ozana Katia Montage Bobo Messene. Merci na Pape Dieu directeur recherche stratégique. Merci na Sango Mokonzi Parabe Misobabiso. Merci na Mamour Dangola na Mokite na Florencia Matondo Bido. Merci na Mananga les États-Unis d'Amérique na Kondiana nanga. Merci na équipe pour la té les États-Unis d'Amérique. Merci na nga Mokonzi na Angleterre. Merci encore une fois la Nita Babel. Il faut que yomoto ba ko Lumumba. Merci encore une fois la Binonio Sobolobi. Tosungana, tozwa bambako pona Congo ndeko na ngai tozala bakoboy fatigué te toloba bosembo pona mboka na biso pe to telema po ete banguna bayate. Merci encore une fois la maman ya moto mojali moto mozima mite. Bon rétablissement la maman ja salam alaikum na ba musulman na ngai toko kutala la bino na mikolo mizali koya. Merci na bana nzezalando, merci na mama dolo la Suisse talandenge na kotoka mama dolo. Merci encore une fois ndeko la na France, bon rétablissement la Célestine na France. Vraiment ba mama nanga bisika nyonso bozali tokutana bino bato boko bondi la pola biso bino bato bozala posa la biso JKM na France le number 1 au de la presse congolaise les kunya na mutute. En tout cas la zali ko senga la ba Congomani on libère pas un peu oyo eza danger parce que basi ba koti na mabumu na biso ba koti na ba famille ba koti na ndako tala ndenge congolais asengi nationalité ya bato ba ko violer biso kasi yonde kolanga oyo kolanga partager mission to sombeti na makanisi to kutana ezu bisiko na ko sasa na ko panza pe na ko lobati na moni penya e bobo mselanga ba avocat na mission pokuna na ko bikisa te mana na ngai boyo kanga malamu Nzambe ya mpungu tulendo azana biso gradi lompinga Nzambe ya lola abatela bino